ezalaka toujours esengo mpona nga alende wa kotelema liboso na bino bandeko oyo bopesa biso confiance na fidélité ya kolanda mbonda ekolo ezali magazine moko d'excellence ya bato banda d'abord kopesa mbote ya Congo Kinshasa Congo Brazzaville na badiaspora partout na convaincre de fidélité oyo bopesaka biso. Comme d'habitude, avant de faire la édition de la biso, tu comprends d'abord qu'on peut savoir le sommaire pour boyer grande ligne aux composé édition et y a mon collègue boyer baké le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outil comme diplomate français Barcelone qui pour un incident et outil collègue après pour élément vice-ministre intérieur a outil conseil ça 5 gouverneurs espace grand Kasai ba betaki mingi maso et sécurité si ordre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour élément oyo gouvernement a une décision il y a cause ça très urbain pour la lutter contre ba embouteillage monstre oyo et l'équipe à la la ville province de Kinshasa. Motel Soso Bande Kolanga a notre fongoli édition la biso na élément oboye baké le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été Koyamba ambassadeur français Ndeko Bruno Aubert pour la représenter ba esquisse à l'État congolais la République française suite à ba incident malheureux au été koleka ya kodégué pure illégalement ba diplomate français bisika oyo bazala ki convaincre tous les éléments oyo ba détail signé Yannick Kalo sur les caméramans de guerre. Mona Congo, boye baké, selon convention la Vienne, sécuritaire ba diplomate ezalaka vraiment garanti partout dans ba circonstances nyonso. Incident oyo et outa ko salema et puis ya ba diplomate français oyo baza la ville province ya Kinshasa eza ya conflit foncier oyo et même ki mobulu na bisika moko ya ba français awa la Kinshasa pe et sala ki mabe makasi na cadre ya ba relation diplomatique internationale ndenge eza kosenga na audience oyo et aussi koleka bondi melanga ke le président de la République mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté ki ba excuse ya l'état congolais et puis ya bande ko la biso ya République française bondi melanga ke incident oyo et président qui na fait un mandat ya Bruno Aubert oyo azalaka ambassadeur awa la Kinshasa depuis 3 ans lokola ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ya France dans la République démocratique du Congo. Il était important pour moi de voir le président de la République, le chef de l'État, une circonstance un peu particulière pour moi qui est la fin d'une mission de 3 années dans le pays et donc c'était une manière de venir lui dire au revoir. Nous avons traité de nombreux sujets. Le premier dont nous avons parlé, c'était effectivement le regrettable incident qui a affecté une de nos entreprises diplomatiques pendant il y a 3 jours, vendredi dernier. Nous avions eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre d'État ce matin même. Et le président de la République, comme l'avait fait Madame la ministre d'État, a exprimé les excuses de l'État congolais auprès de la République française de cet acte regrettable et nous a assuré que toutes les mesures allaient être prises, et certaines mesures ont déjà été prises pour que ce genre d'événement ne se reproduise pas. Et il l'a qualifié, comme nous le faisons nous-mêmes, et comme Madame la ministre d'État l'avait fait ce matin, c'est vrai que c'est un peu une violation des règles internationales en matière de relations diplomatiques. Et puis surtout, ça affecte inutilement l'excellente relation de la relation entre les deux pays. C'est un peu en quelque sorte une violation des bons usages de courtoisie entre la République démocratique du Congo et la République française. Nangambonae, ministre des Affaires étrangères, la communiqué à l'obelaki déjà, regret oyo ya incident malheureux, pe abetsaki mbonda, na engagement oyo azalango po, la respect ba diplomate, ba incident wana, jamais ekoki kokabola to kobebisa bondeko oyo tozalaka nango entre République démocratique du Congo la République ya France. Excellente entre la République démocratique du Congo et la République française ne soit pas entachée par cet incident malheureux. Je pense que la République démocratique du Congo, à travers ses institutions et sa réaction rapide à cet incident, a démontré qu'elle tenait à ces excellentes relations, mais aussi que l'ambassadeur de la France, qui a été disposé à échanger avec nous dans des très brefs délais, a pu réaffirmer que c'était un souci mutuel et un souci partagé. Donc actuellement, les enquêtes sont en cours justement pour avoir une meilleure compréhension de cet incident, de ses antécédents aussi, et pour permettre à la République démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences nécessaires pour que ce genre d'incident ne se répète. La cadre de rappel est Sengeli Boyebake. Événement yango et Selebaki, mokole à vendredi au eleki et surtout que ba agent de l'ordre nde ba participa qui na esprit la kolobola bango la bandaku mais ba agent wana ba za déjà interpellé pour clarté et bana na dossier oyo yango pe biso
Tobetisika Kambonda. Tosika kana likambo etali République démocratique du Congo la France, ba relation bilatérale entre la République démocratique du Congo la France et ça ko beta mbonda ya malamu surtout na etali ba coopération sécuritaire partie est la République démocratique du Congo nyo se beta maki la rencontre oyo et uta koleka entre ministre d'État premier ministre des Affaires étrangères na fait premier intérêt ambassadeur français la carte République démocratique du Congo et le kalaki ndenge nini. Neko ya Congo, bondi belangaike, ba relation bilatérale entre la République démocratique du Congo na mboka France eza kobeta makitoko na ba coopération ebele lokola la situation sécuritaire ya partie est de la République démocratique du Congo. Déjà mikolo oyo azalaki awa envoyé spécial ya France na région des Grands Lacs na Kinshasa. Ezalaki pe occasion na échange oyo bazalaki nango entre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, paix, francophonie, Mwana Mboka, Thérèse Kayikwamba, Oyo, Azalaki Pene, il y avait Pemia intérieur, sécurité et affaires coutumières, Neko Jacquemel Chabani, na ambassadeur français, Awa, la République démocratique du Congo, Neko Bruno Aubert. Et ça qui peut question, il y a Kolobela incident Oyo, et Outaki Koleka, na Moko ya ba résidence diplomatique, week-end Oyo, et Outi Koleka. Nous avons évoqué ensemble cette situation et les mesures qui vont être prises et qui ont déjà été prises pour certaines d'entre elles par les autorités congolaises pour que ce genre d'événement ne se reproduise plus. C'est un entretien très positif, un entretien tout à fait en ligne avec la qualité des relations qui lient nos deux pays. Bondi melangaike ba assurance epesa mipo bilobela oyo eselema lisusu te ndenge bayokani na diplomate français epesi pe esengo na ndeko Bruno Aubert oyo aza kosoutenir coopération diplomatique entre République démocratique du Congo na France ezala kaka na bamakambu moko ya kitoko po na kobatela bondeko yango pe biso tobetisika Kambonda. Ba chercheur, ba innovateur, ba innovateur congolais à Kinshasa topé ba intérieur République démocratique du Congo ba pays mususu ya Amérique topé ba Europe ba zakola kisa ba invasion na bango la conclave au la carte République démocratique du Congo na cadre ya ko améliorer secteur recherche scientifique qui na carte République démocratique du Congo pour ezala makasi na maso au Italie technologie tous éléments aussi Benjamin Kilunga. Neko ya Congo, boye bake, baza bongo, na nombre ya 450 chercheurs, inventeurs pe, ba innovateurs oyo, ba outi, na Kinshasa, na ba intérieur ya République démocratique du Congo, na ba pays misusu ya Amérique pe ya Europe, ba outi kolakisa, biloko oyo, ba inventé la conclave oyo. Bondi melangaike, eza na 50 meilleurs projets oyo, et qu'on a retenu pour bazo ba prime mais nyoso ekosalema après ba étude scientifique oyo bazo ko landela yango avant bandi mela ba oyo ba kolonga la ba invention la bango ya technologie bobake la première ministre madame Judith Suminwa Tuluka yende afongola ki masolo ya forum oyo asepela kindenge biloko ya boye esalemi po eza kolakisa détermination oyo le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalango po na kotonga émergence économique et sociale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous assistons avec bonheur au résultat de l'accomplissement continu de la première instruction reçue du chef de l'État. Je peux donc dire, au vu de cet engouement de notre élite scientifique porteuse de beaux et riches résultats de recherche, des inventions et innovations, en l'occurrence, que la renaissance de la recherche scientifique dans notre pays n'est plus à démontrer. Et nous disons bravo à notre ministre de la Recherche scientifique pour la réalisation progressive et soutenue de la première mission lui confiée par le chef de l'État, telle que reprise dans le programme d'action du gouvernement. Nanga Molae, ministre de la Recherche scientifique, Mwana Mboka, Gilbert Kabamba, aza kosenga kaka, amélioration, ya crédit budgétaire oyo, et sengeli ezala la secteur oyo. Se joignent à moi pour solliciter un projet de loi à initier par le gouvernement souminois et à soumettre au Parlement dans le meilleur délai pour la création et l'organisation du Fonds souverain d'appui au développement scientifique et technologique de la République. Et Sali Kitoko, ndeko ya Congo,
po na komona pe ndenge ba congolais basalaki ba invasion na bango oyo ezalaki exposé la forum wana. Maman Judith Suminwa Tuluka oyo aza premier ministre asalaki moronde na ba stand po asolola na ba exposant po ayeba ba valeur ya biloko oyo basalaki yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Tokende sikombango kuna na primature ndenge kaka prometaki bango premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka akokisi maloba na ye auti koyamba commission moko ya ba délégué ya ba sinistré ya marché ya liberté pe basololi kitoko po na manière ya koluka solution moko ezwa na lombango de manière ki bandeko ope ba retrouver kimia ko vivre na ba mabota na bango toza élément oyo mwana mboka yeli Kalusa azalaki témoin ya événement. Mwana ya Congo, bondi melangai ke après ma discussion ebele, chef ya gouvernement central a décidé kopesa assistance financière na ba victime ya incendie ya marché de la liberté oyo ezala commune ya Masina po bazwa moyen ya kovivre kitoko na ba mabota na bango. Madame Judith Suminwa Tuluka a promettre kopesa bango na mikolo muke ba faux po bazovela ba activité na bango pe a encourager ba vendeur ya marché de la liberté ba continuer kosala misala na bango po yango nde esalaka ke ba vivre kitoko na ba mabota na bango. Asengi na bango lisusu bayeba pe constructirer yango pour que ebanda ko permettre bazwaka ba crédit bancaire po ba commerce na bango ezala na ba valeur. Yakoyeba ezake a recommander commission moko esala liste définitive ya ba sinistre nyonso donc ba oyo nyonso ba perdre biloko na bango na incendie wana po apesa bango ba fonds de démarrage pe ba relancer misala na bango kitoko. Ba représenter ba victime ba solliciter et pas le premier ministre délai moko ya 3 jours topé 72 heures po ba élaborer liste de manière que ata mutu moko te azanga ndenge kaka patron du gouvernement a insisté po souci eza ya ko indemniser bango na lombango nyonso. Bondi melangai ke eza important ya kosala liste définitive ya batu nyonso oyo bazwi likama et surtout que ba perdre nyonso po eza kosenga ko soutenir bango po bientôt ba rentrée scolaire pe eza déjà ko s'annoncer. Kaka na masolo wana bondi melangai ke basololi ko réhabiliter pavillon 5 o eziki nyonso. La cadre ya rappel esengeli boyebake marché à liberté oyo ezala commune ya Masina eza presque na 21 pavillons et plus de 8000 étagères, 65 magasins pe 10 000 vendeurs oyo baza recensés. Awa tokosenga lokola bosololi be en tout cas bandeko na ngai bozapela motema malamu bosangana bosala liste définitive ya kitoko moto azanga te po permettre bino nyonso bozwa muke oyo ekosala ke mutu na mutu azongela ba activité avec impact na idéologie yango be biso tobetisi kaka mbonda. Élément open auté ko yebisa bino na ba sommaire boyebake vice ministre intérieur auti ko sangisa 5 gouverneurs espace ya Grand Kassai pour la compagnie bango ba instruction moko ferme et outil et pas le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ko redoubler ba vigilance na moment oyo mboka eza agressé na ba Rwanda na ba complice na bango po na ko sala ba désordre pe asengi na bango vraiment bala na ba prière biloko ya kolia surtout ba wonzi po population ba vivre kitoko pe baza na esengo ko ba ke vraiment ba vrai congolais et les kala ki ndenge nini yani Kalusa pe Benjamin Kilunga bazaki ba témoin na kati ya masolo la koti ya mbonda ekolo magazine d'actualité. Neko yebake masolo ya sécurité eza koleka mikolo oyo na kati ya République démocratique du Congo mutu akosa bino te ndeko na ngai ya Congo eza kosenga biso nyonso to zala na bomoko po soki kimia eza te mboka pe ekotambola kitoko te. Botala lokola awa bondi melangai ke Eugénie Tchala, vice-ministre de la sécurité, a aussi kosangisa na Mbujimayi 5 gouverneurs ya espace Grand Kassai avec objectif moko ya kopesa bango ba instruction moko ferme ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aza commandant suprême ya FRDCP ya la police nationale congolaise. Bazalaki convoqué en urgence kuna na Mbujimayi po na réunion moko ya sécurité na ba service locaux ya sécurité pe bazalaki wana. Bondi melangai ke basalaki presque 1 heure du temps oyo numéro 2 territorial ya mboka asengi bango na communication na ye lokola baza wana ba exécutif provincial ya Kasai, ya Kasai central, Kasai oriental, Lomami na Sakuru bazala na vigilance ya makasi na ba moment oyo mboka eza agressé na Rwanda na ba complice na bango kotala pe likambo ya vie oyo ekomi cher ndenge madame Judith Suminwa Tuluka aza kobunda po
la contrôle ya ba prix na ba weze pour que population va vivre malamu. C'est tout à fait normal, comme vice-ministre en charge de l'administration, il devait quand même écouter les gouverneurs de province pour les tâches sécuritaires dans toutes les 5 provinces qui constituent l'espace Grand Kassai. Les 5 gouverneurs se sont retrouvés et chacun d'eux a pu brosser succinctement ce qu'est la sécurité dans sa province. Il nous a écoutés et il va agir par rapport à toutes les doléances, les plaintes de chaque gouverneur. Ba gouverneur ba sepelaki ndenge bazwi ba orientation et pas ya vice ministre territorial bango nyonso 5 bazwi ba engagement ya kosala ndenge vision ya le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza pour esengola sécurité ezala na mipanzi na bango et surtout que ekosala Congo ezala makasi ya kotelema pe ya kimia yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Bango pe bazali ba champion na maso au état social à la République démocratique du Congo ezali bongo Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise sur zali ko contribuer à 500 fois congolais par jour et ko permettre la fin de l'année au faut kitoko yona libota lotoza élément aussi Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na yo mobimba bolia bomela pe bo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fete kitoko mvula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na sima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation pona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko ya ngai pe na bakinga pe fona meka na pe na kota yango na koti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya ba formation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozo bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangou pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sangou yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangou congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani totika kaka na oyo etali sécurité boye bakeso kimimbangu kuna na commune ya Maluku za kati ya ville province ya Kinshasa okosala constat que ba milicia mobondo bazali silelo kosebe ba désordre oyo ezali kozangisa population kimia donc ezali vraiment devoir moko na l'état congolais koluka ko rétablir kimia de manière que population bazonga na bisika bango avec impact na idéologie et surtout que bientôt la rentrée scolaire ezali déjà s'afficher à l'horizon. Ndeko ya Congo bondi melanga ike soki okena kwa mut na province ya Mai-Ndombe pe na partie mosusu ya province ya Kwilu pe zinga ya ville province ya Kinshasa précisément la commune ya Maluku okosala constat pe okokomprendre que ba milicia mobondo oyo lelo ba kokisi déjà plus d'une année bazaka ko continuer kosala ba makambo ya mabe malgré déploiement et ba force loyaliste ba menace ya ba milicia mobondo ezaka ka côté population mal à l'aise mingi surtout la commune ya Maluku pe
eza ko créer situation moko insécurité pe ekomi même kobangisa ba autorité locale. Alors si oyo esi esalemi même bourgmestre ya commune ya Maluku mwana mboka Alexis Mapa aza kobetela ngombonda surtout na village ya Kinzono esika sécurité ezali mais masolo ezaka kobetela mabe makasi malgré que bourgmestre aza koyeba ba masolo ya ba attaque ya makasi esengeli esalema po la kobengana ba mobondo mais eza kosenga esalema na lombango pour que situation ezonga calme libela po nul n'est au-dessus de la loi. Soki okela bisika mingi awa la ville province ya Kinshasa surtout la commune ya Maluku centre okomona ndenge ba villageois ba komi ebele kula pe baza incapable ya kozonga na bamboka na bango suite ya insécurité ba mobondo nyonso oyo eza kosala ba déplacer ba koma ebele awa la ville province ya Kinshasa lelo oyo ba déplacer baza ko vivre na ba vie moko ya pasi ya ba maladie kolia mabe même bana na bango en tout cas ekomi pasi to ebite soki ba kozonga ba kelasi awa eza kosenga kaka l'état congolais afongola biso po population oyo lelo bazanga mingongo bazwa esengo ya kozonga kibio bisika oyo bamesala kovanda. Conclusion en tout cas bondi belanga eza kaka ya kobengana bamobondo oyo pe kosala ke nyonso esila libela pe kibio ezonga po autorité ya l'état ezala rétabli yango pe biso tobetisi kaka mbonda. On comprend que l'élément élément signé Yannick Kaloso. Autre chose maintenant au niveau de la décision au gouvernement a outil cause ça très urbain pour la lutter contre le phénomène ya ba embouteillage au équipement à la carte 20 provinces ya Kinshasa bon numéro qui et puis si est la population comme la dernière du gouvernement a une décision ya ko déguerpi to pe ya ko buka banda ko batonga mimi na bare parce que c'est que les éléments très est les capitaux pour population va se retrouver dans extérieur tous les éléments aussi Wilfried Samba et Benjamin Kilunga. Mwana ya Congo boyebake ba embouteillage oyo ekoma monstre awa na ville province ya Kinshasa eza kosenga kolukela yango ba solution moko efficace pour que population bazala la facilité ya kotambola kitoko. Parmi ba solution esengeli boyebake très urbain ezape oyo ekopesa esengo la population kinoise mais po ezala malamu bondi melanga ike eza kosenga assainissement moko ya makasi pe ya sans pitié na nzela nango ya pasi pe ya mawa soki otamboli awa na ville province ya Kinshasa okosala constat que ba espace ya 20 mètres de part et autre ya voie ferrée et comme lelo envahi na bitongela mwanza oyo tobengaka ba construction anarchique nyonso oyo esalemaka kaka na miso ya badécideur oyo baza ba incapable ya kozwa ba responsabilité la bango likolo ya lokoso corruption pe miyibi ya misolo pasi pe mawa neti kaka biso moko tolingi mboka te. Comment on peut construire sur les rails? Construire sur les rails, c'est un danger, c'est un risque. Cessez alors de construire sur les rails. Selon les normes, c'est défendu. Je suis contente. Question de la conscience. Comment tu peux construire sur les rails que l'État puisse faire son travail? Et c'est gouvernement aza siko déterminé ya ko relancer très urbain. Nyoso eutaki kolobama na 10e réunion ya conseil des ministres oyo ezalaki présidé et pas na ye moko mokozi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bazwi ba mesure moko ya makasi mutu akosa bino te. Boyebake bako démolir donc bako buka bandaku oyo etongama na bitongela mwanza. Mesure oyo epesi esengo la population kinoise. Bino moko boyoka ndenge nini babetsaki mbonda. La ville de Kinshasa a besoin de son tronçon routier et aussi ferroviaire. Vous voyez, les transports posent problème dans cette ville de Kinshasa. Il faut que la voie ferroviaire soit aussi dégagée pour que Kinshasa bénéficie de son tronçon ferroviaire. Alors, nous, quand on était encore plus jeunes, on faisait Matete Kitambo par train. Moi, j'ai ce souci-là de voir le train urbain faire le trafic comme c'était auparavant. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont déjà dépensé leur argent, mais comme on dit, la loi est Dieu, mais c'est la loi. Un jour, quand ils avaient construit leur maison, ne savaient-ils pas que ça sera ainsi, que l'État puisse
faire son travail et prendre ses responsabilités. Est-ce que nakozala un jour kakawa? Awa esali boye bondimela ngai ke bamambo ya gouvernement baza koluka toyebi te si réellement décision oyo ekozala matérialisée quand est-ce que ba décision oyo ekosalema po tomona pe toyoka ba décision mingi ezwamaka elekaka yango kaka bola mopepe neti kaka pe gouvernement akomaka na envoûté toboyi ezala des poids de mesure tozala besoin opération oyo esalema partout awa la ville province ya Kinshasa mais avec un seul objectif po ya kozongisa très urbain ezonga kitoko avec impact na idéologie ya mingi pe esengeli botala nzela lokola ya aéroport gare centrale Kitambo gare centrale Matete Kitambo pe partout très ezala koleka botala masolo kitoko po eko permettre bino bokotala ba projet misusu dossier oyo toza kolandela yango na liso likolo ya liso de manière que nyonso eleka kitoko yango pe biso tobetisi kaka mbonda. À tout moment, tu auras des problèmes liés spirituellement, physiquement, mais il y a des solutions qui te connaissent les grands chefs coutumiers Ibrahim Cham si sont coutumiers aux solutions dans le monde avec un partenaire idéologie. Mbote bankolo, mbote bankolo, mbote kieno bankolo, mbote biaka bankolo, lobola baka mafunda. Lobola baka mafunda. Mbote na bino bisika bonso bozwami ezangaye le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams Baplan. Nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu. C'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango, problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo. Nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesila bino yango solution lokola bat o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala. Et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne toujours ba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia to ba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba koma na ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral. Quelle que soit grandeur, il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na ba numéro nyonso ezawana na barre d'écran tant o contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai. To continuer journée na biso na communiqué nécrologique et outil pa beaucoup maître adjoint ya commune ya Lingwala mama Denise Villa o atokufela ndeko na ya mobali boto programme deni ezali kopesama. Famille Villa Mikanda bazako annoncer liwaya ndeko na bango Villa Mikanda dense auto kotika biso mikolo et l'équipe ba programme ya ba obsèque et pesami boye mokolo samedi le 31 2024 20 mortuaire et kozala na finir à Nyuma ya hôpital Vijana au Ezalda avenue Nyangwe à côté ya Soto Mouton na à côté à Soto Mouton le 24 novembre na commune ya Lingwala na sima à Sanef en face du supermarché qu'il marchait à partir à 19h p ba enterrement et kozala bongo mokolo ya dimanche le 1er septembre 2024 10h et kozala bongo départ ya ba élimination la cimetière ya Kitambo bon dimera ke Zambe apesa ki paye moko azu en tout cas communiquer au comme la monde surtout au ayebi famille ya mama Villa au atu kufela ndeko na en tout cas biso pe bonda ekolo to présenter ka ba condoléances na kata famille mobimba wana pe to kaboli mawa elongo na bango Pagiraze abakesi vula mo kata bangvula onzambe apesa yedna ni mama Gisèle Kamwanya Moloni moi c'est les grands chefs coutumiers Patrick Moloni bon dimela ki abakisi vula mo onzambe apesa donc lia komela donc eza comme au rendez-vous tabamo ko la konga mongwele na pilipila ko bota pe ba champagne eza komela mana ndenge mo ga désordre biso pe bonda école to souhaiter ba happy birthday to you. Tu vaux tellement pour nous que le mot ne saura le dire avec exactitude.
tout ensemble. Avant de clôturer l'édition de l'émission, mais avant aussi, c'est bon, d'abord, je rappelle, il y a bâti que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Awuti Koyamba, diplomate français parce que là, pour là-bas, incident et outaki collègue, après, bon, élément, vice-ministre intérêt Awuti Kosangisa, 5 gouverneurs, il y a espace, il y a grand conseil, il peut y Mimi Masolo, au état de sécurité sur ordre, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour élément, gouvernement a une décision, il y a Kozong qui s'est très urbain pour la qualité contre l'embouteillage monstre aux îles Awalakati, il y a ville, province, il y a Kinshasa. Merci beaucoup, on est la boucle complètement édition Mokalo, mais la repose d'abord dédicace spéciale dans la maison Love Adas Business Service ETX Saming appareil mimi ya caméra local ya photo numérique et topé ya ba vidéo bon numéro qui est idéologique et toko il y a les grands prêtres Mwana Mboka Papa Georges Kana Moti bidon appareil on est outaka vraiment en direct il y a Allemagne donc son sombiango au vivre avec un partenaire idéologie donc qui dit melanga donc sur les qui toko boye baké si ma caméra la qui misala qui toko ya Mwana Mboka Yannick Kaloso boye baké réalisation de Kibongo na montage ya Mwana Mboka ingénieur écrit d'un matin tapé la petite mbote mingi la belle de David Cobra le Kaloubi Pena Mwana Mboka Samuel Bouker en tout cas beaucoup de gens s'abonner massivement la chaîne YouTube de ce monde école officiel P pour la activité de le salon la Primoko très abordable à tout la prochaine masse colleuse à je vous ai beaucoup plaisir bye.